Olivier Calabas. Ok. Dans les lots, mon bébé. Tout le monde a bien le bas. Mon bébé. Dans la tube, il y a son son. Le bébé nous aussi, il y a un lien. Yango na lobby na yoki. Mbila teni na mbila civil na okanga lobby na civil. Donc yango na ba bato ba chaka ka. Po ba mona ba na ba teni ba cravate na ba ne papillon. Biso bato to la ka jean. Faites attention avec lui. Ah ouais. Déjà ba okima parce que pour nanga ba okima yo comment na yo. Satan. Non, c'est pas Satan. Qu'est-ce que je veux dire? Yo continue yo na monde mo kini. Oye melanza me voix no kitoko. Oye bige soki mutu ayebi yo te amoni ozoyemba libika na botira tuma fali. Ezaka histoire tobetaki concert pour hommage à notre frère Alain Moloto. Butu na bato bazalaki na répétition suka elo ne sama nini wa mission chrétien basala nga. Qui m'a tcha bien. Ngana tcha yango. Yango. Tcha bien. Te ngana za kuna besoin tcha moto kimi. Oh te la kimi te na besoin tcha moto. To po ngai émission na ngana beta réalité. Ngana tali sote. Oli ngano tika ngana tali sote. Merci. Frère abumo qui ma question beaucoup comprendre toi na émission. Frère yemo akimi na yango. Te akimi yango aboko lobela. Na kimi te minga kolobesa. Babi Bible lobi la bouche qui parle tout c'est la bouche qui pêche. Tout bois que ça. Ça c'est un phénomène où tout le monde n'est pas grand. RDV Zoya. Bah yo kanga, moi j'ai chez na RDV. On va dire quoi fali ou même sûr que tout bois que ça. On a appelé na babi et notre qui n'a pas kakabu. Babi yelos. Maza le rôle na nyote. Moi tu as toujours que tu commences yoni mutu comme on a eu bien. Mais makamu mabi o wapi. Ils ont RDV, ils ont rendez-vous, ils ont pérase de vainqueurs. Et il y a beaucoup de naïfs. Il y a des signes puissants. Si vous avez des signes, moi j'ai là, il faut aller et Migolo a tiré là. Il faut aller à Bissopé, à Angela. L'instant, il y a un frère, il y a un manza masala affiche, na poursuit des dessins animés. Téléphone à la base. Donc, on a bandit, un point. Nous on est où dans la gamboine. Na sincèrement il y a na ofula mudombo ina mona ba vene nga ba veden les na na les a lo banayi asa les to ebiga lo ba ndengwana Denga sala gipe coup d'état na signature pour aller dans d'accord na osenga na ba caméra ba zo geste sono bo na sokoli omoni ba zo geste parla ngolo banini isate ke na nyo on a pour dénoncer ou quoi que ce soit, mais on a dit que ça, les missions belé, les chrétiens, les mangadés, on a bien. On a bien mon caméra. Vous pouvez tout bien. Ah, merci. Vous toquez, c'est moi. C'est vrai, tout kilo là, mais il faut arrêter un moment quoi. Il faut tout sentir que non, sur la terre, Nzambé, abane ou n'y biso be Nzambé to bando dondo. Alors, tout ça t'es la bonne année, bat nyoso ba aussi, puis la biso to croiser les bras, to tourner les pouces. Aussi n'y a rien. Tiens bien. Tiens bien. So chebo. Aussi n'y a rien. Oh na chebo. Aussi n'y boy. Au moins tiens bien au tu bien. T'es ngana on peut exemple bablo on a nazo créer. Oh. La nuit dont vos journalistes et internautes toujours match qui commence aussi avec toujours les meilleurs sites de poton en poteau avec des partenariats avec Congo Direct. Congo Direct.fr babi to ande ko na biso babi Arnaud Vunga 500 mégas pixels babi wana meilleur réalisateur babi muto sa ba masolo tout qui to ko izala il est bien ndengizala rara toujours babi lelo oyo na ndeko ko na ngamo ya mobali oaza na compte ya Congo Direct.fr to botani kama sonenge zalaka à part wana tu lo invité na biso oyo na mokili mon entier Europe Afrique Amérique butunaka aza ministère chrétien ou abetela ka mokili pour na ye bana raté na salon basil na ye comme na nani comme na frère Olivier Calabas o lo mokili bon na rabo découvrir ou ben su boyebié boyoka ina noté mais lelo na les deux sites na biso auto ça de partenariat bokoyoka ye bokolinga boye ba akoyo sabino
musala salaka soki eza musala musique chrétien ou musique profane nakotika message na ndeko na nga mobali oyo toza na ye après wana tokoleka na invité na biso. Ouais, merci na bato bazolanda biso www Congo Direct avec votre serviteur Lévi Prix Nobel tozana ndeko na biso vena ngai tozana ye mpona kosolola masolo oyo tozobetaka masolo yango mingi ya kolobela te nazongisi maloba epa ya mokonzi ya émission tosolola. Merci beaucoup de venir sur bozolanda biso oboza na bandako est-ce que tout bofani ngaka Kinshasa ndine ça nous toujours toki molai te tozana ndeko na biso Olivier topesa ye mbote po bomona ye. Bonjour ndeko Olivier. Bonjour. Bonne nuit. Ouais, peuple, ça va. Maintenant sur bazotala yo Olivier va tout basepeli au bas dans le monde entier, dans les États-Unis, partout dans le monde entier. Frère Olivier Calavas, na itinga na biomona miselo na frère Olivier na biomoni comme on y olingi na biom poto qui non na émission. Ndenge vous allez pousser par l'esprit hein, c'est-à-dire so nous bien Olivier, nous bien un frère ou bien un frère. Donc moi dans la titre personnel tout on appelle ça va bien. Merci beaucoup pour le respect na kubanga nzambe na musala ya salaka tokobenga ye frère Olivier Calabas otoyebi. Frère Olivier, excusez-moi, c'est la première fois que tu as les deux sites où tu as le partenariat. Pour former bateau mon parcours non ya moki. Bateau nous suba baka non ba mona yika boye mbala moko. Bien suba baka frère Olivier Calabas c'est animateur. Atala ko. Biso to yebi. Et puis on a des atala. Am so no na ma ba ser moko ane ko boka. Le boy frère Olivier Calabas yo moko zawana pour nous former bateau yo o baye bio na o baye bioté bazotala yo. Ouais, Olivier Calabas c'est un artiste chrétien, artiste donc na kacha art nazala na kacha ba art wana nyonso ebeta musique. Naza ki guitariste, na drummer, na beta na instrument nyonso. Donc na embaka na nimaka. Parcours nanga bon na yema ba chorale pour pas dire parce que tout le monde a yema na chorale pour être bref on a briefé hein moi briefing ka vite fait na yema na ba chorale na travailler na ba artiste chrétien ebelé na travailler na ba homme de Dieu ebelé puis tindi le lot toujours comme le lot na travailler nga mon c'est un long parcours donc surtout au tout le ballon jusqu'à demain quoi mais na ça là quand même na briefé ka pour na que na préciser quoi voilà. Ça va, merci beaucoup. N'invite fait une on a posé la question. Il y a retourné à frère Bisso Olivier. Il y a rôle mingi c'était une question na poser frère Olivier. Il y a qui bêta ou les gars moi na ba parcours belé. Parcours na yo vraiment. Ou yo pena les gars koto ba twa ebeli yo l'émission ba ko ko batala biso ba yeba mon parcours ou yo bêta. Quand on est vraiment au bêta, oyo ozala vraiment content, ya ozala na place wana. Donc ngato yeba. Déjà na ngoloba on azala content avant hein, si côté avant bato so baye bien na ko discuter na monter na Prince de la Paix, na paix ça même passage, ils a parcours et marqué carrière na ils a tremplin quoi. Donc voilà. Tremplin. Les gens la biso ba comprendre tremplin. Pour na yo tremplin, il ngo lo bani. Là le but tremplin pardon na kato parole tremplin pour na yo ngo lo bani no but tremplin. Pour na ngai tremplin wana o yo lo bi ya carrière na yo. Donc to yeba o banda wapi o uta wapi po okoma Olivier. On a vu na bana na église na zaka pe na kati église na bana ba chorale na travailler na bato belé so na bien le bon ti na ititi et on a vu que bato ba o ba mona ngai ba yebi que na beta na Prince de la Paix ba image za wana Prince de la Paix ça tremplin na sens que ya moi permettant que na yeba na bien avant Olibas ba yeba ba VDEPS débat ba paix à son âme ba yemba na travailler na bato belé ba yebi. Mais place où on retrouve une adresse sur que bassiste orchestre ou mission orchestre et ça qui na Prince de la Paix on a bien un tremplin parce que après cela na yo comme na LBT l'orchestre na voilà raison on a expliqué que et ça qui tremplin. Ah d'accord, les gens vous comprenez c'est que oyo frère Olivier Lobi mais mi on lobé té na son petit parole pas fait na mai
yende moto akoyeba kokumbela masolo. Merci beaucoup notre bazotala biso obaza dans le monde entier avec Télé Nabino Africa TV. Balbi tozala wana na ndeko na ngai Sarah Fiona Mbote sika uzali na Limoges. Lelo oyo tozala frère Olivier eza pona ni tofandi na ye pona album na ye oazo bimisa ya sika. Frère Olivier okopesa biso titre be bato bazotala kombo ya album pour te faire lelo ezandi pona ya album na yo. Ouais, titre album est Race des vainqueurs. Album aujourd'hui le mois de décembre. Voilà la raison pour laquelle on a bino toza les psychologues qu'on a la plus Race des vainqueurs. Vraiment la Race des vainqueurs. RDV. Tokati RDV Race des vainqueurs. Tokati RDV. RDV bon pour to comme ça moment me quoi. C'est-à-dire qu'on réduire moi un peu complètement comme Race des vainqueurs. On dit Race des vainqueurs. Les hommes là dans l'espace où on a tout checker RDV. C'est tout. N'importe qui va confondre, on a rendez-vous, mais après, mais la Race des vainqueurs. Ah, je sais expliquer. Merci beaucoup, frère Olivier Calabas. On te dit, on a 4e album là. Bah 6, 6e choix. 6e album. Ça là c'est trop pété. C'est totalement bien. Bah monsieur Babana, frère Olivier ça la vitesse. C'est mon ibata o ya tiki ba orchestre mususu ba groupe mususu. Et rumilité malamoko 7e, 6e. 6e. Comment dire ça déjà ebelé mais frère Olivier Calabas. Déjà musique yo beta kanga na lobi on ebandi na lobi yango musique yo beta kaza na style nini. Bon, musique na beta kaza na style déjà purement congolaise. Ça au demba sur le beta et mélangé avec un show, c'est-à-dire show na biso ndenge bouger ndenge ninga na style na ngona c'est purement de la musique congolaise na beta purement. Pour si les communs béton na bazouk, tout na kontanga ba rumba, tout na ba jazz, tout na ba blues, et si les belé maintenant où yo pendo beta la musique. Moi je suis dans les rumba et dans les show quoi. Ça ngana na kata rumba na kata ba seben voilà. Je suis dans na jewana na kati mais et qu'on pêche ngate na même moi le rumo parce qu'il n'a quand même connaisseur na kata musique donc c'est là et qu'on pêche ngate na faire voyager bateau na angle mususu. Frère Olivier Calabas obandi koyemba lelo te ozaki na bakupa minene bato bayebi yo mais soko tali bato yo otozoni mwa nsima oyo babandeki kobeti bachar Mumbaya ba frère Patrice omoni te ke sili yo ye nango eza lokola okoti bango eloko mwa sika omona te koki kopengusa mpe bato mosusu oyo balanda loba nzambe mpena batalaka babina ngalanda Frère Olivier ndenge azalaka kaka nayebi te kopengusi bato bamisusu balandaka nonga naolanda ndeko na ngai frère Patrick ndenge azalaka kaka ndenge alata me mokolo yo Olivier kopengwa obiki bato mosusu mpe bakopengwa nayebi te nde soki oyebi oyebi te bon bapengwa so balanda Olivier. Bon, ce qui est différent c'est ça entre musicien chrétien et musicien profane. Et ça que profane ba olanda e ba batu na ye. Ba staff na nga batu na ngai. Mais nga siko na osala la batu nzambe. Donc na kati na nga avanga pe après nga nzambe aza pinzamba uzalaka. C'est-à-dire mutu oya olanda Olivier nde ako passer à côté. Mais mutu azolanda nzambe osala Olivier, ata Olivier atiki, ata Olivier a eu problème, il y a surtout Olivier a kepamba et pas nzambe maman. Donc ngana za nga pont. C'est-à-dire ngana ti mukongo na nga ba katsama et puis ba kende panda. C'est ça. Merci beaucoup. Mais Olivier tango obanda on est bandeli na sil mo bandaki. Pour silo yoza nango ezalaki te na musique chrétien. So na rolo ba, na te so ki ya lokoto ya so za mutali boso pas. Ouais, il y a bien un révolutionnaire quelque part. Voilà. Oza mtango ubanda kiango ba difficulté ni okutana nango pour silo ubanda na yebiki si oza nango même lelo na bande ko no mususu ba tia ko penda catégorie na bango to na bato ayembela nzambe ba koma ko tia pa ngaro ba on parce que toza na poto site na 3 nouveaux poto na poto na beta la réalité o le na poto réalité le na Kinshasa na fana na ba mission chrétien tout na dakana bona Kinshasa na kana bona poto nazalaki na ndeko na ngai o babengaka frère Frank nani Harry Papa
tozali na États-Unis na Sive Moulaja tozali na bango tout na États-Unis tokana bandeko na nga miso awa bambuta ba René bango tout ba Sœur Lila bango tout tozalaka na bango mais na ba ndenge na monera ba musicien chrétien na ndenge batielaka Olivier lokola batielaka à côté liboki moko boye vede ke ye pena na ndenge na ye azofingisa biso tobita mama Nzambe omona ngo ndenge bato ngo babisa kodinga so totali ba orchestre toyaki na concert à Sœur Lila ozalaki te toyaki na concert ya Paul ozalaki te tozalaki na concert ya faire na biso musu na bosa komune ya betaka lokola ndeko na biso ya Afrique du Sud ozalaki te na Hoche ba concert ebele na Paris babengana kaka tomonaka nga ko benga moma kriki quoi kriki moko ebengani Olivier Azate na tuna bango pe question moko na émission nasalaki na frère Paul na concert frère Paul na yaki na Odika Bango na tuna Odika Bango yo uti Londres babengi yo tona ndeko moko Olivier Kalabasa za wapi tutakapona ngazate ni tu sudi ozawa na pour répondre nga ou pas. La Sainte mais merci pour vérité zo bime pas là vérité pour yo bimisa ko là na mo réponse na pesa te ngala tuni kasi oyo Nzambe parce que tu oyo Nzambe biso na ba site surtout un loko ndiko na ngai émission zaye parce que tala biso eza émission ndiko na ngai Congo direct abengi ndiko na ye muta benga sita bolingo bikize émission na ye mabengi nga tout solo ra solo marope obenga ninga pété abengi ba tout mususu ba fait ko benga mais ce que Olivier na ba concert on a tout nem to zaki na déplacement zaki na Paris ai na ngai so na atana ina déplacement bon na ko ba date précise mais na zaki na nga atana ina déplacement puis bon un jour na peu vraiment difficile nga na mudia na voyager trop tout le temps na libanda aux States na za sous Allemagne na za sous Belgique sous Suisse donc na déplacement tout rose peut ça peut que na na déplacement mais na bi ko za convaincu na réponse tanga te et le monde lo baka ke obi muto ba chaka à part ce qu'il faut le goye ba point ni ba chaka à part bango batu so ba ko ba ko tanga part mais ba bi beke Olivier ça la fierté na bango ndenge na boyem so ba ko lu bango te mais na kati ya mitema na bango ba yebi ndenge fierté na bango mais lelo ngana za we na mutu ngona défendre au moins lelo na ko ba ya sans orgueil tout zongo mabete musique na biso quelque part ya biso bana Nzambe toni to mais on a dimension mo bo pesu kaka na dimension est-ce que bozo bossa na biso mission na biso to ya na mokileza évangélisation ce que évangélisation monte yeso ozonga te tant que batuna no ba bongo limité mate ba komi a été ozo comprendre lelo bat maninga to zala au moins une église c'est comment nini sœur wana mesana ka ya vanda na kitu ana kutana na sœur na tunata kombo exemple ka bana na sœur Magali bazaka na sœur Bijou bango pona bango ba kutana bango toi ba nsu ba goyati moi ce que le bozo bo mabiso ya mwana or que faut nous ngato faire évoluer les choses bato bana ba boîte bato ba mela masanga bato ba sambela te fo baya mais po baya et c'est ngani faut biso to kene parce que biso batinga biso to kene musique na ngati po ils ont traversé ba frontière elle a limite te donc ozala osambela ozala fo yokango po oyoka maloba na kati etouché na pesa exemple mo na lobaka mbila ya teni na mbila ya civil na ko kanga bato be pesa na réponse batu bazo tala ba rolba non mbila teni civil merci beaucoup for Olivier la question non na kati te pardon au lobby il faut avoir bango c'est dit qu'il mutamela masanga il faut fumer la masabo to mela masanga batamela ka dia fumer la dia vimo lobby yango te yango na lobby na yo ke tout à l'heure que ngai naza mutu oyo rempli de l'esprit un des professeurs obi professeur ba blum so ko pesa pe na ko boya sa ila na ngote ba pesa ba na classe ba landa po ni poza na souci na bango na lobby te ke nga na lo ba na sa la te po ba yo contredire nga po internet comment viril lo ka ofandi we aloba ki point mo boete bolanda ngati na suka parla ina lo bani ngai ba benga ngai po na se sacrifier na sala musala Nzambe po ba amba la sauver yango na lobby na yoki mbila teni na mbila civil na okanga lobby na civil donc yango na ba bato ba chaka ka po ba mona ba ba teni ba cravate na ba ne papillon biso bato to la ka jean faites attention avec lui merci beaucoup na do pesa question suka po pesa ndeko na ngai atuna frère Olivier Kalabas est-ce que vous avez une réunion de la mission chrétienne
On a une réunion mon na 6 kilo en 2015, dans une réunion mon en 2013, il y a pas passer. Ba benga na ba passer tout ya France. Au ba check le lo passer Mossi ngo église Maranatha, o maki responsable ba passer tout. Nazalaki. Mais wa mission chrétien, na été bosala na rana cause bino na bino bata mi bende. Bolaka na ilo moté bosanga na. Bon, tout le moment, on a pour un briefing, mais tout le monde a plus sur l'album. On dit, tout ça, on a besoin de quoi. On dit, et le quoi, bon, ma mission chrétienne, le les ali kamba bego. Mutu na mutazo linga, les kaka, mutasa la kaka. Nous avons été pour dénoncer mutu quoi que ce soit, mais on a dit que ça, ma mission belé, ma chrétien, ma linga, on a dit, nous allons bien, mon caméra. Vous pouvez tout bien. Ah, merci. Vous toquez, c'est moi. T'es. La position de tout toquer. La généralisée. Vous avez un groupe pour mon corps. La généralisée. Vous avez un groupe pour moi. Ah, il y a un monsieur qui a été basé Béli. Non. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que si on a bien mis le babo, ah non, ils ont pour orgueil. Bah, on m'a dit, bah, il réponse. On a un peu exemple, mon go. Ils ont une histoire. Tout bête qui concert pour hommage à notre frère Alain Moloto. Quand on a battu Bazaraki na répétition sur que l'on est ça, ni wa mission chrétien basala nga. Yoroloba. Comment okimayo parce que ta façon de vivre, yoromona makambo, yorolata. Déjà sur wa monombo, mon debi frère Olivier té, yoroloba tempo. Ah non, c'est un musicien. Musicien ne bino biso bato muketo, ba musicien mukeli. Siko ndeni bato ba rolinga yo na façon na yo uzali. Oyembela Nzambe, ne tolo bato oyembela Nzambe. Faut vraiment exemplaire. Exemplaire il y a fait Olivier to rozo ngeni. To mona ngeni. Obinga na race de vainqueur. Il y a un titre album on appelle sur race de vainqueur. Au moins il est là. Na Satan na Nzambe na nifa banga nan. Mais Satan faut banga. Ah merci. Donc comment yo siko muto za molimo Nzambe faut banga muto pour la taboué. Pour mutaza kaboué. Mais yo faut dominer. Est-ce que domination Nzambe pesa biso bat baye ba ngo za quoi? Vous dominerez sur toute chair, sur tout esprit. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Ouais. Nanzambe na Satana. Nan faut pas bon, comment ça se fait que les lots Satan comment on les cas Nzambe na mama bangue belé. Boya boye bozo lo belé belé ko le Nzambe. C'est-à-dire yo mtu ana mulimo Nzambe zo banga mtu ana mulimo Nzambe te. Ya c'est là que ngana comprendre te. Soit disant soki bango ba kima ba evita nga parce que ba mona nga na za na mulimo Nzambe te mais bango ce faut pour ça pepe na pour ba changer nga. Et bongo te. Ce que so zo mona ke bango ba zo kima nga c'est que moi confusion nga na ka tu vois na. Faut Olivier to mona mbanga. Yo mo lobi Satana na Nzambe. Nana ko banga muninga. Ya da Satana fo banga Nzambe. Amen. Wana ezana ngo yebani. Tu vas me bien monter pour Bakima. Au moins, à nouveau, ça pour mon parent. On me dit, ah, la société pour ça, mais la gâte. Moi, je suis ça. Mais faut Olivier. Ouais, ça là, on dit ça, hypocrisie. Ah, non, ma bête m'a beau la plateau, ma bête m'a beau. Merci beaucoup, comme côté. Pour bête m'a beau, il y a un problème peut-être parce que nous avons tourné le bon. C'est que ceux qui m'ont essayé à Ndumba, à Témi, ils sont là. Mutakala, excuse-moi pour battre mon temps à Bisso. Bon, mon maman n'a lobby, n'a pas le bon côté. Mutakala. Yo otika la raota la mosa ndumba bongo lokola Satan na Nzambe Satan fa banga Nzambe déjà na pour moi ça ndumba ngwa ya tika la bongo ndingo lobiana abana onde ni pe ezalande et puis exemple ça bon soit ya tika li est-ce que na obligé fona télé mana soit na télé dans rozo pe soit na la TV ça na ngol veste na bi mama zoa c'est couvrir ah ouais quand yamo na poser question yamo yo mo lobi question na yo yamo mo landio olobi Satan na mosa Nzambe au monde na une esprit na longo veste na pesi alata au pesi na kimi était ndenge exemple tout solo baba misie ba ki maraba evitaranga mais qu'est-ce que j'ai fait na rolongo la elambo na zana on a pesi pour se couvrir na okima était atika li ndenge wana ngana kimi rien te yo okima na ba ko mo okima ba ko mo banga yo pona déjà ozo commenter place on ngana ebim soupo nini ah ouais déjà ba okima parce que pona nga ba okima yo comment on est Satan? Non, c'est pas Satan. Je veux dire, yo continue yo na monde mon qui. Oye melanza me voit no kitoko. Oye bige soki muntu ayebi uta muni uzoimba. Biga na bo dira tuma fali. To lobela pe fali en moment 3. Elle mon peu fou lobela on a Olivier Calabas un phénomène tout man. Mais fali a vous mettre bosona. Olivier na répondre à la question. Bah faut répondre.
nini nana bima liboso yo na fali nana bima liboso nanza nana olanda mninga nanza mena satana na bima liboso frère frère nanza mena satana bima liboso yimo ebe on bien mutuna so ebe soma sala nani na fingi mutu satana mena sala nani osala ndambe yom to lobo sala ndambe mais ta façon de vivre ça veut pas dire que osala ndambe oyebi sona nuna la nakota esenga na koti pene na profondeur mais na ningo kota profondeur te ko bato bele ba otala biso na rolo ba lo vraiment te ngana rolo na joyo pene ngamoko to solo la masolo tout boire ça mara mona tout le bela RDV obi minga ko lobeza babi bible lobi la bouche qui parle tout c'est la bouche qui pêche tout boire ça ça c'est un phénomène mtoto wa mani pas grande RDV zoya ba yo kanga ba jije na RDV wa rande ko fali na biso ke tout boire ça frère a beaucoup de questions beaucoup comprendre toi na émission frère yimwa akimi na yango te akimi yango aboko lobela pourquoi toujours mon appel moi rythme il a fallu bani mais akimi bobanga te batwa la biso to kozwa to kolobela pour frère na biso ya lia alobito beta mingi à propos ya libome eno ya mo makamwa to solola mais ya koloba ya tote na pesi poto na poto émission au Bolandaka www.congo direct TV na koloba mingi te la zonsi makambo na biso pona poto na poto apesela. Merci beaucoup batutu balotala bazo seka bazo spena sarabino bazo pola me bazo nimate masuleza kitoko mosi babi tala basi ndenge telemi botala bakalita ba image différent wapi mais bazo pola me nimate faut relever Calabas oui batu batia ko petro nga lelo nga lo bakane vérité le nom entendre on nga matika songo oh na oh est-ce que kokane tout mon frère passer Moïse Mbi ça c'est mon frère ndeko nanga autant na bengi frère ba obayebi babi ki pourquoi la bengi Moïse frère Moïse Olivier Calabas OK nana lo moko bi ba tu ba tena na bengi ngalo ba mo bi nana chibo yo ga sumsum lo bi no so yo za ndina ya tens na bembe nana chibo mambo ina kamabe ila kamabe makasi alors pourquoi on a tout dans le banc loko parce que à l'obé le roman encore ben musicien pour ba adorer Nzambe bazo adorer na bonani sunga ko yipsanga ilo mo lobi pa na yo ba adorer ba pour batanga comment Nzambe mingi ba batanga comment Satan abete ebite saka tutangi Jesus mais Nzambe ka mutaleki tutangi su Nzambe mais lelo passer Moïse Mbi est-ce que ça qui clip na nzemo na imoko eza na album Ebenezer wana clip est-ce que ça laki et yo taki yo ministère chrétien il peut-être que ministère chrétien mais passer moto na Nzambe yo frère Olivier Calabas musicien ngana obengo musicien ngape na obengo évangéliste pour zoter abat na lobana si so yo na yi conseil no pesa yi obi sinon on est donc éviter na répondre non sinon on est comme vous êtes maquillé na osenga na caméra bazo geste so no bo na sokoli omoni bazo geste parler ngolo bani ils ont que ignorer question na yo na ignorer pe réponse te mais en tout cas cela ne m'engage pas nazana quantité lorsque beaucoup tanana bien aimé autonaï et puis ngapi na pena mutu mo na se focaliser na basinte pourquoi parce que au monde de le monde lelo voilà tout le bon moment que distraction comme kota na mo maka Nzambe ba komi ko sakana na biso o chata boye kala so to chebezani ente bon ce que to cha boye za sineni victoire faut relever wana ozoki na mambo belé boye victoire hein bon les lorsqu'on va comme ici maman on saute ka boye oh signe rien tchango bien te na cha bien so chebo oh signe rien oh na cha boye oh signe boye au moins tcha bien au tcha bien te ngana on peut exemple bablo on a zo créer oh
aussi na Rihanna problème ça on les années que lelo Olivier qui m'a tcha bien ngana tcha yango tcha bien ngana za kuna besoin tcha moto kimi tela kimi de la besoin tcha moto to tcha to po ngana émission na ngana beta réalité na Nathalie Sote on ngana tika Nathalie Sote merci donc nga ba signe ba signe ngana ko mona za ba signe ba miracle oyo Jésus sala o za sala yango na pona nga c'est des signes des vrais signes signe o muta dessiner cheka ba et c'est là langage que yé tant sala ki yango pacte na ngana zala gité na encourager ngote mais na ko ma place yo be plus belé sala marato mona ba train to ebité ça et ça ba signe mais to yeba ngondeni pour le catholique et ba tumingi ba separa na silo betaka ou ya changement kambo mais ba monio susu Frère Olivier Calabas a commis au côté de Marambo. Olivier le mois de va s'appeler Nayo. Frère Olivier, un musicien chrétien, a commis pour adorer Satan, parce qu'on adorer Nzambe. Olivier le mois bien, va s'appeler non, bah Yokiyo. Mais au comique, on dit, il y a un verset, il y a la Bible, le bi, ceux qui te montrent qui fait tout bien là. Ah, il y a place. Il y a place. On est dans le langage de Baloba. Voilà. Et quand la version moi il Bible qui le beau que je me maillot boy au sanini au cadre c'est dit on est allé ah il Bible na Bible moi le baro faut Olivier bara Bible to il Bible na Bible ngai mais inutile na la sabato ngala le bon na tanga Bible faut Olivier yo ozo kendi trop boyina biso faut Olivier lelo musique na bino mais musicien chrétien beaucoup boto la base les parmi Olivier Calabas a dans la bouche surtout dans la bouche tout le monde Olivier beaucoup Olivier l'équipement ba fan de Olivier abimagna ba yembi na Olivier qui n'a qui conserve Olivier sala qui bon dans la bouche Olivier so dans tant que moi même chose c'est au nom la mina tane parce que des missions na tout le monde qui Olivier na bande comme Olivier na la bouche fort Olivier ni no dans la bouche naza artiste naza personne publique na yebani c'est normal de on a toute nos questions moko wana on va falloir okimi fiche noire sika kaka oyo RDV fiche sika to mo bina basangisi yango basangisi yango na la bouche Fuma Amono Congo direct. Voilà, quand nous avons tout à l'heure, nous avons sous le résultat Arnaud Dumont 500 mégapixels. Atela biso ya monene penda pote bo mon fiche ya frère biso Olivier Calabas na ya fali ndenge la bouche achaki yango. Kotala na fiche boy. Tala Olivier, tala fali. Liana lekite. Nako kato te. Faut sonner la vanne qui me dirait nazo accepter yango. Personnellement moni toza na monde ba vie eza ebele na ebele motantala na point de vue ne on a pour moni ba bambi eza pe vie na bango mais iba ki ngani na za boye na déterminé il faut ba tutu ba bongo la mitema ba tutu ba bongo la mitema ba tutu ba ko makumisa nzambe donc yango moni na za concentré sur RDV moni lelo na mokili ba comparaison ko la mais no time na ngeza pena concentré ya boulot faut Olivier concentré dans le boulot mais yo mutango tala bato wana mokito za des mbala balé mais tant au moins tu bata ba trait na ndenge pena te ko to na ndenga mabeno ndenga bien moi ba trait au moins raté pour moi na tali c'est la première fois na ba frère Olivier na musika déjà na ndo monde déjà le la fali na sil na kobina na maramutu oh le ngani na moi c'est dit qu'il va tout mon arrêt bon tant on a telle fiche na telle fiche dans la bouche na bah yana le na moi qui yana le quitté il faut Olivier Calabas wana fali poupa na moi qui a une différence mais bah très ça quand même il mon en pas comment on a personnellement na time moi na te pour rechercher pour ba identité tout ça tout kokani mais bah tu ça quand même naza mutu ina nzela ba confondre biso ba lobara okokana na mutu tele oza ba trende ti mutu wi ba lobara alors on sait quelqu'un que je connais aussi donc ignorer c'est un frère donc c'est pas un problème ça yo attaque musala ntambe mutu na nzela oyembela ntambe mutu na nzela moni atungo yeba kokana ye na basini plus
so bamoni batali nzela fali pe mikolo atiki nzela frère na biso pe ana nzela mikolo seka yo pe kalo na suki nzela obi pa Lumumba za na nzela pa Lumumba so yo komona na Lumumba ou bien mais na personne exemple pa Lumumba Martin Luther King ana nzela surtout bien le moment on a des détails wana y a rien de nouveau sur terre Lumumba pas attendez parce que ba tout dédé wana y a rien de nouveau sur terre obi yo nous on a mona jour moko kana ah ouais ah moni oh c'est que gloire à Dieu parce que Lumumba pas kata suki na simatiki bo pas Lumumba kata suki pas Lumumba mais indépendance tcha surtout to la dit to bete système à Lumumba Lumumba qui n'a kala mais surtout tali vraiment affiche na yo total fali pareil ndeni to la ndeka power te makama ba fiche wana tolobi mutu na mutu asala boulot na ye ngana ina conception na ngai. Ça, je vais insister dessus parce que je suis sûr de moi. Si on a une sûreté dans le balabino, on a séquito, on a une conception dans la. À la base, déjà, Bisoto Kenaki sur le plan affiché à la dessin animé. Pourquoi dessin animé? Parce que tout le monde a du nouveau. On a révolutionnaire. On a dit que moi, j'apporte ce qui n'est pas, mais en étant bien à la limite. Pour l'instant, il y a un frère qui a affiche pour dessin animé. Donc, on a bandit, un point. On a l'impression que na mais on est sur ça les locaux na vanda wana producteur na pizelenge balondo zezelengo ba nzu ba ko ba baza proche mais na era musala to kuma bana na musala on est sur ça les locaux faut toujours au même du nouveau yo ka s'affiche na balo belon point parce que eo ezala été commis Frère Olivier au toi na www.congo direct.fr to landi na ba yemba masolo ya nzambe nde tolobaka basana nzambe to moni masolo wana te mais surtout kina musicien ba musique typique ou ya mokili tozomona ba fiche pareil yango mona ba twazonga fali nde na suna landi bien na power azo acha dessin animé ça kali longi na été et ça montage yo beso to tali bien et c'est longi na ote ba sali montage. Ce que pour nous, il y a un mot nini parce que tu parles de dessins animés. Il y a un moment où on comprend que dessin animé. Fallait pas ça des dessins animés. Bon, surtout tu as un concept il y a un tout là sous veste pour fallait la taille veste. Ma pasteur bala ta ngo souté. Ma pasteur bala ta sous ba Nike pour fallait la ta Nike. Donc mon peuple on tout là détail sur tout là ndango. To vivre té. Donc passons RDV. Cela c'est pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup na ndeko nanga pena babi eno kina banka kabo babi yelos mazalo kola nani yote macha toujours kitoko si yoni mutu komona yo bien mais makambo mabe wapi donc na biso Olivier frère Olivier Calabas komona ye bien misana ye bien na silo yazana yango ndeko nanga merci beaucoup we benanga na bona seki pe na leli passe faut le Calabas moni papa oyo bini wana mo le loketo ningani penda le rôle ndeko na mususu ningi obi ki mambo na bonzambe banda ba chambo bazalaki bandiko bili bazalaki tout monde batikala ko binisa ba loketo boeti dira loketo mais balobi membre ne se fait comme nzambe soki toute langue confesse et pourquoi pas toute danse ya beaucoup sont babini utana lola oh mais uta wa pliboso atokobina no okispe taille basse na bana na yo bana bazobina on bataille basse on est à ce question à respect on est à moment mariage je dis question à respect c'est-à-dire on qui t'ambatité ba mona na ba pantalon ba mbati ba on qui ta pantalon te pour ba mona o za na c'est non mbato lo non mbato te pour ba so lo bimbati bo frère on a lo bimba bon qui t'ambatité pour on est à ce question à respect mais mutakola tane normal a bini na luketo bo ba lu bata ba bina muto cher oh et ça rappelle moi bino ba mission chrétien beaucoup ba mo ya mbati te quelque part ba tusu ba o za ba terme mo ga biso nanga ndeni wa fokolo ba mutu nanga te ya ndeni mais ngana lo ba na poda mo nango ça n'a mon sens te ko ko pour comment les lelo et les bon ba tous les gens na christianisme les gens vivent calculés yango ba ça ba bêtise tout parce que asa le loro mo boye a bimisa ngota ke bimisa ngona kuju oka tanya bakangi tu comprends ok so ça nous à l'aise
nde namona na sincèrement yate ke na ofula mutu mboka nde namona ba vene nga ba veden les na les aloba na ye asa les to ebika aloba nde ngwana ndenga sala gipe coup d'état na signature ko dali nango d'accord au moins mon yo lobby so encourage vraiment ba man de mo benen balobi eloko ya bien mutu zwa o moni ka sali ya bien te otiki mais faut le bateau moni ya mabe pour ya lo sala na lo ba qualité puis makamona pe na ko tonte pour na yebi mutu na makolo te nga naza petit na ye nga na ozwa na lobi positivité na ye c'est quelqu'un qui est très ouvert à lo ba azaka emoté prophète miezi azali vient na miezi instrument de guerre yo ka penser dans Olivier peut-être le quoi na pasta c'est bon les agandés on a corps ensemble direki yana mo isa mo kamuleka apporter tambu ko ki pala ndengwa na apeti na ngandeni kalabas ka direki mutande mo zo mona kazoba ete koza ouais frère tu ko bien na ba frère mais on nous so mona na koloba nzambe loba na mvela nga personne na mvesha mumba na koloba nzambe comme nzambe dazo linga loba langage céleste donc nzambe loba nzambe et ça n'est changé faut lui Kalaba expliquer biso ba msusu au moins thème zo ba thème ba yanki msusu zo zo ba ni thème ya ba yanki na sango ba biboy o alba na ye ya sango o alba na ye ya yanki est-ce que bon mbale ba différent différence que les amis salade différence ya na misala eza na on est lobili mais okuta na pena bango quand même le utoloba de ba pena ka mais oui par la grâce de Dieu bien aimé ba belé mais na kati ba lion ba koyi ba msupe au monde pas lo ba monde pesani agneau et on a ce qu'on a bien différence eza na on a bandi ba monde a te cravate ti voilà c'est tout fait kaka faut lui Calabasse et ça question non suka apenga na tikino to na te na pesi ndeko pe to zongi na album na ye RDV nengizalaka eza na passer moko na yite soko za yika na kati kriki wana na pesa mon passage asala mambi ebele pour na pesa mon passage mkola kufaki aboyaki pesa mon passage ebeta passer en haut soki na loba oyebi passer Hippolyte aboyaki bino bobeta preuve neki abengisaki église moko oye kutu akendaka kosambela etaki monimo na quartier Matete abengisaki église abima aboyi bamise tout chrétien babeta biso ba oto betaki toyembaki etaki mosako lamine église abima toyembaki tozalaki pe wana mais bango bazalaki wana mais baboyaki bango babeta c'est comme qui permission basenga mama ya moweyi pour bango babeta mais faut Olivier Calabasse nano loko banda kala pona loko wana isa pe bien kala nazio ou ko pesa so message bato bazalaki wana sur place ndenge ba imer ba monaki mama boyaki bobeta isengi bato passer ba leka pour bobeta ezaki nini akini bozaki nango moweyi ya kufi mais aba limite ka bino bobeta. Merci pour la question Nayokyo. Pesanga 2 minutes na répondre bien précisément une fois pour toutes. D'abord avant le banana on la manette pour le respect à Amia apôtre Ditu Kaimbe. Ton obéi musée. Donc c'est quelqu'un qui nous a vraiment marqué. Dans une lettre pour le respect à Amnae. Deuxièmement on dit les lots mukili batu ba comment on lo bakara sans qu'on vérifie information. Biso tout ça bano dans la vérité bis ngai le ozo lo bato c'est yo on se souvient tout ça qui dans hôpital a kufi na maboko na so batabima albai biso toujours lo bonté to prier pour naie to sambeli pour naie tout ça like même tu vas kufa azolela mais na bano yo bayate nani na ngabe babeta parce que ça qui wana image wana aussi na blende kolanga Arnaud vous na 500 mégapixels to tia yango bomona premier jouet matanga deuxième jour matanga quatrième jour troisième premier deuxième jour abi bimeli koya au moins yota bima ba betaille bango na sina bosanité bayaki na moi na ba vetu ba betaki te to mona ya mati René Amati après non tu n'as pas obscena que non yo se justifie trop nga so na lobby to tsenga tante tala ya bandaka bomono kati tena tiki yusu to na loba suste
Et on a lobby information faut que on a source. Motinga ni na source. Merci pour la source. Vous avez dit que ça qui ba enfant ya musée ya vie. Voilà, c'est ça. Donc ngana za ikutu moi totalement on a quand même souka biso mbali. C'est quelqu'un ba non linga biso touro. Vous avez un thème. Touro to ibana niti. Alors linga biso touro. Et biso tono les trop. Biso tono lia kwanga na sardine na makabi to vani bo to lia bo to non linga mo fort. Donc aza mutu moko eba vana na ba petit na ba jeune. On a sur la kitoko quand ba passer Francis là ba solo là. Moni apôtre dit tout azaki mutu moko azaki de mutabatu. Na dimite mutabatu. Akoko mutabatu te soit kufi au contraire. Mutu kuta kuma ya batu soit kufi. Et na rectifier place wana je ne parole monte tikala ke oh ba na ya prince de la paix ba betate eza archi faux na confirmant mo boy susu archi faux. Mais interprétation kaka. Bo confondre na mutu mususu. Je pense, na ibi moi vérité mais na bon. Vous confondre les élèves. Merci beaucoup. Olivier. Olivier peut-être fan nana. Olivier moi il va vérifier. Mais vous confondre les princes de la paix na mutu mususu. Mais merci le coup comme place pour nous garder intimité mutu na eta na zana te pour na baba makama batu. Je suis là pour préciser une chose. Justement, na on la libanga au boché likolo ya prince de la paix. Non. Biso on n'avait rien à voir. Biso tant to yeko évoluer de ses propres ailes, to tika yi musée azaki na batu. Église peut on continue avant de évoluer. Dernière fois on a mon musée avant Koufa, azaki na mariage ya mi gloire. Na Savigny les temples na millénaire na moni pe na pc moté elles ont encouragé nga mutu kuto na encouragé nga na sala LBT les araye abia o elle na biso ya Paris yemo na obenga ndenga déjà pendant le baka pendant na zala bref na briefé prince la fait n'avait rien à voir matin on les a qui un peu na batiraillement par rapport à certains bateaux ya zala ki na mo et on a ba généraliser qui batunyo so merci ba généraliser qui batunyo so ke ba beta te po muta beta li bakute mais biso depuis akufaka depuis matanga bandaka tina ndenge bakundaka eto banola na l'église ti omonaka na suka mukolo corps ekotaka ngam na zaku na micro tango ezokota ngam na zoyimba attendez na moi na mo etongi bembe tango ekoti na sa ngam na micro. Je pense que le moment qui plus dire les moment même sous yangona que moment où il y a corps ils dans moté donc pour vous dire que affection et que neti na suka alors c'est archi faux biso on avait rien à voir to linga qui est na suka. Merci beaucoup mais wana autre qui problème na passer ou passer fait qu'il y a un problème naie avec ndeko naie bazaki naie groupe moko avant le loba comme mutu na oyaye bazaki naie bosso groupe moko. Mais conseil nous peut s'en ndeko wana otile la zame no ya kenda maman zali ba na ba mon conseil ata ya moké. En tout cas naza donneur de leçons te côté wana naza likambolo baté na peut ça coûte maman Claudette Mbote mère coûte hebi que fona na oya pe une église pour la gloire ezaka réseau continuer mère azo continuer ça côté wana na leçon peut ça monter pour na monter na kati ya sala matanga ba chaki bino nyoso mais ozaki na kati mama bete chaki bino bato aki na salle ba jijaki bino nyoso ba yibaki kasi ngona parce lelo oyomoko na spécifique formation na roda parmi mutali bosso on a tenu une question par rapport à mambo tueleka mais on appelle on s'appelle chose to yambe nganaye to so la penda dès le début na tile pas de souci merci un petit message na ndeko na ngai ni to be kaka Congo Congo direct ning to loba kaka ning to loba fa na biso ya liawa to mona lo bitro azoloba kaka aoluka a défendre oyaye mais surtout tali bien fa na biso ne ba kombo kesete ne na ba on lelo LBT yokanguya LBT yokanguya LBT yokanguya pourquoi LBT Betel yokanguya LBT donc ngambo njone yo utana ngambo wana utana ngambo Betel na Bible ah ouais yani tika koluba surtout la Bible Betel na wolo baté na wolo définir tel yo moko yebi oyebi Betel cité Betel et pourquoi rien à voir na cité Betel pourquoi yo pardon pourquoi tu as une question ngate pourquoi yo okomeka kaka ngoko yaka na Betel Betel eza
esika oyo nzambe amimonisama epa na ngai na moment oyo ntango naye kose détaché na prince de la paix bato baza bakoyebisa bino nazwaki bata baprière fort donc eza na moment wana sikoyo eza moment oyo nga namonaki nzambe avisitaki ngai ezalaki na Bethel yango wana nalobaki napesa ngo Bethel. D'accord papa toyoki yo mais sikoyo apropos album oyembi nini oteyi biso nini olingi oloba nini album en tout cas album eza na makambo ebele na kati eza na bamessage ebele ezopesa baconseil ezoyebisa bato bazala vigilant tozolobela bahistoire ya Lazare ndenge Lazare ntango akufaki Yesu ntango ayaki ezalaki na esika bakufi mais Yesu abeleleka kombo ya Lazare donc album eza na bamessage moko très édifiant na kati adoration eza wana très puissant mais générique eza de mibale donc bato bakobina bonne année ozala shosho toyoki ye oyo eza www Congo direct à collaboration avec poto na poto toyoki frère akoyebisa bino album tokoyoka ngo foto somba ngo toyoka masolo nini alobi oyo alobi na biso awa eza lokuto be ya solo po tokozwa lisusu na Congo direct poto solo la masolo pour moi frère nasepeli komona yo merci nazongi susu maloba epa ya ve na ngai mokonzi ya poto na poto vraiment na suka émission na biso toachete lelo oyo tozalaki na frère Olivier Calabas ezalaki mpona album na ye oyo ezobima bientôt sur le marché RDV lelo tofandelaki masolo na yango mpona kokende mwa mbango po tokomi na suka vraiment album eza na combien de titres album eza na 8 titres 8 titres tu obina na des génériques ouais tout est là tukoloba décembre bakobina bazela ngo bakobina na décembre mais pourquoi wana toyebi kelaka thème bata mokili ndi bino bobenga biso tobengaka te bata mokili non bozelanga mpena na décembre date boye nakobinisa bino mais pourquoi po lobi thème wana ke bazela na décembre bakobina parce que justement biso mpe towana mokili et puis biso mpe faut tosepela na mokili yango c'est vrai tokilola mais il faut arrêter un moment quoi il faut tout bas sentir pe que non sur la terre nzambe abane wenye biso pe bana nzambe to banda odondwa alors tokoza teke la bonne année bat nyonso ba osepela biso to croiser les bras to tourner les pouces bana nzambe bi faut ba toka na piste jusqu'à présent na sali bilan na moni ke ba bon mais bimaki na moi 20 mais na tango ezaka shosho batu bazaka omoni eza na kati eza na moment mo ba tanda ngo loko la fin de l'année ezate ba loko la décembre mo na batu bazaka esengo parce qu'on a moins de sengo faut le comment ya sike ya po et booster sengo na bango voilà pourquoi on avait basé la on a PC sengo et ça RDV ça rendez-vous et ça race de vainqueurs voilà quoi. Merci beaucoup nga poto na nga na condamné frère Olivier Calabas te tout le monde là batou ebelé le loba mo beta pe sili frère Olivier Calabas imaginez que le collègue frère Olivier Calabas tout ça ba ndeko na biso mbuta et na pas mbuta ça va de Moïse Matuta a des génériques mon boy dégâts des génériques mon sur que betua na dégâts et je bin il y a trophée toujours sur des groupes moi bi mikolo YouTube na kandi tout bien un groupe na so bana lemba za gospel bana générique mon sur comment ni yango ouera kosa fallait kosa mais frère Olivier pe na basili na ye wana mais bango tout ba faire la nzambe nzamba abi botika moko AGG bango na misava toujours ka oya bien kat na bango ya mabe totika mais frère Olivier pour na suka mon message no ya suka et kozala nini pe opesi bango programme ya orchestre ya gros na programme tout ozokena ngo pona RDV pour le nini distributeur nani okotekama wapi programme est ça que vraiment dès la zabo tout le monde dit dans sa émission orchestre ils ont répété et ça très rarement manqué répétition on a vraiment concentré dans la promotion album aujourd'hui en décembre production ils a pisé lingue il a premier produit naïe mais naïe qui professionnalisme ça déjà parce qu'avant dans le monde en haut tout ça là ce que promotion za makasi distribution ba yebi ke leader production azali ba distributeur musu bazali ba koko taper ba mboka musu ko kende partout Allemagne Belgique Suisse tourner un peu partout et puis base la pe ba clip ya générique ya album moko tozo lancer avant sortie actif
générique actif. Tout ça, générique total, na générique actif. Voilà, malheureux la actif c'est éclairé pour la promotion. Pour yango et ça bat tout. Oui, ça n'a kati. Mais ça peut n'a album. Donc yango ils ouvrent bientôt. Et puis on va voir en cours pour concert moko en cours pour na représenter ngo et puis total la stratégie sous ceux qui te ressemble ba stratégie nyonso. To bien ngabino sous pour na tel sabino nini et makamoko kene. Mais pour l'instant, tout ça focalisé vraiment sur la sortie de l'album, tout ça focalisé sur la promo et le non pour ça n'engage penalty na ba trace africain. Faut activer quota. Faut les capiner na ba chaîne wana tout évangélisation ko vanda kana ndako te comment to ko vanda ke biso ya biso les kana TVT les kana internet donc ça to bana les rois des rois mais de comment pas yembela musique nzambe azan de kunanga katange comme na ye papi nzemu na uteleka ki na Kiswahili ayo yembela nzambe tout ba confondre oh aga mo mnoni mais azo yembela nzambe il était dans la Afrique voilà c'est ça mais pourquoi pas voilà donc il était actif les gars actif et collectif africain et collectif partout. Au moins tu vas continuer sur le ton aussi. Ah mais ça va autant on a une positivité ça va on a actif hein on a actif donc on a maloni na télémi donc ils appellent pour que les chouchou devant donc c'est ça. On a pour notre petite émission. Ouais né tout moni Toyokio ou tout ça na 3W Congo direct avec en collaboration avec Poto na Poto. Qui font un abisso, tout mon niveau, tout sentir vraiment grâce à Nzambe et là la rapana yo. Merci pour Nzambe. Mes frères, nazobanga, nakumubanga. Na bandi na yo ki ben, et ça lui fait plaisir. Tout c'est l'album na monté maman Toyoka. Ningo lobika ka ba Trace TV fo ba yo ka yo. Pour anité yo, ba on bazo ka ba pour anité yo. Poto na poto. Et à la biso. En tout cas, merci Nabino, merci na Moussa Nabino pour saluer mon palais. Nabi qui est un qui court, mais on aura parlé en long et en large. Et sous guité, on dengue to bandi boito qui nango ti na ititi. On a pu battre na tepo na bi titi. Et sous gaga ndé voilà. Donc voilà, merci pour yebi. Ti na ititi. Na pamboli ba nzambe nyonso ba Rolanda ngai, je suis votre frère, je resterai votre frère. Chrétien jusqu'à la mort, on a changé d'identité. Balobi zalaka wana zingana wana. Merci beaucoup na batu na ngai nyoso balanda ngai. Na été suna ko remercier batu moi ma bon ba dédicace ba mabanga na lingala. Pourquoi pas? Tara la midova tala yo mosakoli. Ayo ka peu à sentir que au salaire yo. Nako chama banga. Ko chama banga po ba. Et puis bino le bato bonzambe monsieur Zarbeza. Yo mtanzambe de. Te bino ne to bonba. Yo bien mam mtanzambe. So mtanzambe. Bino bato ndo tout doit être. Ça va n'attiquer au on a un nouveau ayo kayo à sentir vraiment. En tout cas merci na batutu na ina bandana nous poste babi les premiers bazanga raté. Puis Zeleng et Patrick et Balondo Zelengwa. Wana des corps ensemble. Surtout kiti tantine Janine Mbouli, tantine Patricia Mbouli, Niki Bijimina, na Chalitoko, Nanu Mbouli. Batu nanga nyonso. John na state yo yebikaka batu nyonso state d'apesi bino bambote vous êtes belé. Son abinata la fils Kanga na kati États-Unis na ke na Londres David Lessi Trésor Image na kiti na Allemagne na moni vient na Fabrice na sœur na Caro Kalabasi Blandine Kalabasi na pesi bambote na ba homme de Dieu pasteur Dozi Mangano na Suisse pasteur Serge Pami bon on est na France on a zomona leader pastoral pasteur Francis Lola ya Jean Didier Mbwata papa Emile Mokengo VVP toujours na pesi bambote na ba jeune nyonso à Paris bato so balandanga ego de colonne na pesi yo bambote évangéliste Kizamina Kibila ya Jean Mayama Deti na pesi bambote apporte tambuluko ki ya donc voilà bandeko nanga nyonso famille nanga mobimba ba master ba camarade on attend ezate ke na bosanyo Junior Kadia ingénieur de son Junior Kadia ingénieur de son Arnold Mvuma sans oublier famille Bisaka et Hollande yo peso mona donc voilà mona quoi donc merci na bino nyonso en tout cas que Dieu vous bénisse qui mieza na kati na bino poto na poto yo que dans shalom tu prenez bino ba chrétien mi na shalom ya bino shalom te shalom eza na mo ya biso nyonso yo bino ngula to kete mais parce que na bipoto yo na mono zoki mama nzambe yo za nzambe de pourquoi pas pour qui na le to zo ba te nani qui donc et ba tumusu ba nimba ke vanda na planète mususu
Ah bon? À part planète, on s'en sala, nous sommes déplacés. Oui, sur le mien, au bino batanza, mais n'habite. Tu as bien le mission, tu as bien on rectifie à biso mission, le biso batanza. Le pas batanza, mais le roi. Oh, obligé. Tu vas pas t'entendre, tu te tiens à ramener le lobo, tout ça, pour le rappeler du lobo. Basta. Le rôle là, il y a d'autres théâtres, mais biso ba autre, il y a le lobo, autre, ben dans l'évangile, c'est pas le théâtre le lobo, pour ba bika, ba comprendre. Mais tout ce qui est, c'est bien la prochaine, avec plaisir. On a malam. Ah, yo est bika. Shalom. On va battre là. www. Comment direct. Yo abino mozalisi. Tu joyeux, tu comment aller les sous. Tu joyeux les sous. Possibilité. On est la terre, mais non, mais aux journalistes, on dit, on peut crier. Mais c'est bon, feeling, c'est bon. Ah, wana, vous comprenez, Telagaga. Wana, Moussa Nabino. Merci à vous. Et voilà. Comment direct. Il y a tout le monde. Comment direct. Comment direct.fr. Donc, il y a moins de place de Vandi. En collaboration, poto na poto. Poto carré de Masolo et Vandi. Comment direct. À suivre. Sans oublier Lovely Salle. Na Denzel, salle de fête pour l'ingo fêter. Au lingi mariage nous avons la qualité à ba image mon condé céleste. Et na Lovely Salle tout est organisé. DJ Azali, ma camion se déco Azali, il y a tout pour faire une fête. Lovely Denzel à suivre. Le grand réalisateur Arnaud Voum. Merci beaucoup de votre Rolanda. Et monsieur Banditi Nasuka, tout comme Nasuka. Oh le loyo, François Olivier Calabas à Koloba, salle, il y a mon salle Nabuno, et je le cas, n'a pas image, botanique, salle, il y a quand même qu'on a Paris, salle, il y a propre, il y a qualité. Voté, Bakao, ils ont bien été, ma bande, tout ça, effectivement, à la salle, dans la 4, nous avons un caillou, voté à la salle, nous avons un symbole, nous avons un pasteur, nous avons un prophète, notre père, dans la spirituel, nous avons un prophète, Nguia Simon. Est-ce que azali na maman dedel bambote ya trop na pesi batu nyonso na pesi papa na ngai apote bolia inzola numéro 1 ya église Bima papa na biso mbote est-ce que azali na maman dedel est-ce que bazali na pesi bambote na bato nyonso na ba prophète nyonso o bakolanda émission o est-ce que bazali na bosanité ndiko za sala ba image za la boy Arnold vous 500 méga. La qualité image pour Jean Arnaud. Tout le monde la prochaine numéro. Ciao.